Mama Kimpi, obeti eloko moko kanisi toucher la baronne. Tala, ozosala émission na yo, hein? Eza okende bien. Même inga ninga na tino tikalaki moke. Même ingako etikalaki moke na tino ata commentaire. Mais natali te, oaza mutu moko ya bakimpi. Tango okotia commentaire, nayebi ndenge émission ekosuka te. Kokanisa na kanisi kaka bongo. Mbala moko obeti eloko moko ya 3 minutes. Na ningai nakata yango, me namoni ya ntina kokata yango eza te. Oui, pose lobama en plus oyo nakati yango eza neti esalinga mpasi. Etanke soki yo obeti eloko wana yo nde moto ozoyoka mpasi mpo la baronne modele apopoli yo, modele asasi yo. Nayebaki kozolala te, Mama Kimpi, nayebaki kozolala te. Sikoyo ndenge obeti parti wana, orepete susu, ozweli yango mpe temps ebele. Olobi te baokata parti oyo, nakomona yango ata pa papa robo. Ozwaki ida bien, na ningai mpe nakata yango. Me ntango nayebi kosali yango, mpo na badouleur ozoyoka, kinia, yaka kobakisa badouleur. Nga naza kaka mpo na bakisa badouleur. Dit que grâce Temo a joué sur l'ingratitude. Aza ingrate. C'est pas fuvette, on a bayebi. Qui est grâce Temo chez Karine Mokonzi? Grâce Temo, abando simba téléphone à Karine Mokonzi sans accès. Les leçons ebimi que mobile avec Karine Mokonzi non que wangana nango. Grâce Temo ta conscience et ben on a muté manao. Manike bakien piana basaba erreur. Manike oloba mamba Karine. Manike oza mama Karine. Le temps après na quand on a 2022 que Christelle a comme un garçon ana. Il fallait y a moya ko plaindre, se plaindre. Mais bazaki na bolingo na Christelle, bake ba matanga, bazo sa ba vidéo. Hein? Mutu muswa komelinga awa Christelle abimana panzu. So Christelle abimana panzu yanga nini? Grâce te motanga sala ki feti. Abengise ngate mabengise quand même Christelle Lomboto mutabimana panzu. Ozo mona do eza makamsu to kota yango te totala yango ka likolo na ko kota te. Donc ce que ça ya yeba ki yango banda kala bon. Kona nini ta peksa e camarade ni tika garçon na linga kaza na motema nanga tika e na obando ka motema pas fala yebisa Christelle. Siko ya lobby te. Banda 2022 ebi ke Christelle abimana na garçon wana. Le londe oya ko créer ba scandale na réseaux sociaux. To loba te po Chimène aza mwana malamu. Je vous dis que Chimène a mwana malamu te. Ba scandale na ezali. Tant na bengi grâce à koyoka audio boyoki te. Loba yaya. Et ça là et l'autre côté parce que d'ailleurs déjà Chimène déjà que moi fille moi ya lesbienne babimana grâce te. Des parents c'est na yonga na yebela Chimène ya ngwana. Aya ate ya bisa ma banze banzambe ngana mona malamu nete. Batika ne mamba sale sopa ba. Bisous bye ça. Bisous fait loba. Mpote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ya la Chine, na yebi ke kelike bandeko, bozaki na live ya Mama Kimpi. Eloko nde na kosenga na bino, bosilika kutu te na parti wana Ars Lobby, pona papa Evi, alobi pona Karine. Non. Bosepela nde. Oui. Elakisi ke azo souffrir.
sikoyo azosouffrir ye moko kaka te bazosouffrir bango tu oyo bapupoli na Karine Mokonzi na misusu na bapupoli te na misusu na bapupoli bien te bango tu bazosouffrir à part kosouffrir bazobanga bazoloba kosila mokolo nini akotika mokolo nini bondimelanga eza bongo boyoki bien ye moko mama Kimpa alobi la baronne akoma okota 4 heures na live akoma opupula bato si batikaki na bango rando batikaki na bango kopupula ye kopupula ye moko wana tu bavertige donc mpa na nga nazoyoka ye ko azoloba bongo mpo la baronne aloba bon natiki kasi natiki ezosimba nango te me nzoka mpa na nga azoloba bongo nde mpo nde batika bango mpo azoka douleur apiklaki ti alobaki akotanga kombo la baronne ntakofula akokoka te akotanga alors oratanga yango na baseconde to na bajeton to na baexemple ebongi banotanga yango ata na boye ebongi banotanga yango modele atangi sikoyo azoka mpenza pasi oyo kutu ngai na imaginaki te mpo ngai nayebi ke ndenge la baronne azopupula bongo bazoka pasi me nakanisaki bamisusu oyo na bapupoli te baomwana bango rien me ntango na kontrole bareseau sociaux bamisusu na bapupoli te na comprendre ke non ebele bazobanga bazosambela nakotanga bakombo na bango te mpo nabakisa bango kobanga te mpo tanga mosusu mpe la baronne na kopupula nde bango te me kobanga ntango nazoloba bongo na poto kaka te ntina Congo oui donc 90% ya bato baluka la baronne to bakota na likambo bazolenga bango tu mpe bazosambela esila en plus bango tu bakoma presse na kolanda chez mokonzi soka bamoni ekomami bosolo ya réseaux sociaux bosolo ya internet balobi mama ye lelo nani ntango bakotala na foto balobi te oyo eza na foto ok me na kati kuna biso mpe tokokota kaka bakoma kolanda live ebandeli ti suka bondimelanga eloko mpe na kamwaka yango wana bazozwa bankuba bazoka badouleur me bazokontinue na bango mpe ntina suka hey, mama Kimpi omoni ozwi okokontinue kozwa okolela mpenza bien okosimba motu en tout cas mpa na ngai ya osala erreur ya makasi mama Kimpi osala erreur mpenza ya makasi ndenge bapopoli ya tro boye bon eza mpe pasi okoka kaka koloba te fo loba kaka mpo baoyo kutu na bapopoli te bazobwaka mwa bajeto ya mike mpo bayebi kaka bakopupwama nzoka misusu wana bakopupwama na bango te bon Carmen odia nde na namoni asala eloko te ye namoni azoteka biloko na ye bilamba azokota magasin na ntongo ti 22h mama Afrika bon Carmen odia continue koteka me yo mpe kaka namoni tobwaki eloko
banda nasalelaki yo video te nasalelaki yo te nasalaki mpo na la baronne oui nalobi la baronne kote barobe eza susu makambo na ye bato baosala bacontrat na tiktok ya kopia bana tiktok bacontrat ya barobe ezosimba nango bango neti bamari ya tumba esimbaka bajenima kokozone esimbaka bachacha dor esimbaka me nalobaki Karine nde mokonzi nango nde nsima nalobi Carmen Odia nde nao namona ye na robe te Carmen Odia yo mpe olandaka badetail ya bainfo na nga tu ya bemission na nga tu banda nalobaki bongo mikolo tokomi kaka barobe mama afrika barobe mama afrika barobe bandeko nakosi bino te bolanda émission na nga ntango nasalaki yango botali date sikoyo bokontrole bavideo tu Carmen Odia sala bokomoni na robe te me ntango kaka nga nalobi Karine meilleur barobe ti lelo nakanisa ndenge nasala émission lelo oyo akopemisa barobe bon Carmen Odia nango mabe te tekaka barobe teka barobe botika yango ya yo moko ok osali bien yo lokola na partout eza te omwa mpe ntango mosusu oza nazolobaka mpo na koloba bo soki oza toza te ya nango probleme te awa tozolobela nde mama kimpi obendi mpe bote ozolobela émission bapartouze ozolobela bafille wana ozolobela mimichu alolobi te émission yango tika na benda bote bon ekendaki nango bien ntango mpo bendi bote ngalobi bon de toutes les façons émission ezokende nango normal mais pourquoi émission ezokende nango normal obendi mpe bote na yo bayibeli yo mpe mwa robe wana ata makambo mosusu ozokosakosa biso tozolobaka mpo na koloba neti bisika olobi ke yo ntango osalaka émission bayaya bamona ndenge okola bayaka mpo yo makambo olobaka bamonaka ya na nzela na bakamarade ya mama na yo en tout cas mama Kimpi ntango ozoloba bakamarade ya mama na yo oyebi te kobebisi ti sikoyo nga na bombaka kaka ntango nalobi kaka obebisi yo moko oyebi so nalobi mamano na kati ya mikili nazwi sikoyo bakamarade ne banda yo ya ti ntango basente yo ti ntango ke Congo kutani na moto na avion obakisi moto mosusu okoma obakisa bato ya ndenge na ndenge kuna osali mbongo ti okimi bakimiso mpo baninga babeta yo na bakolo mibali soki tolandi bakamarade ya mamano wana tu mama Kimpi nabombi kaka fo nabombaka mpe biloko mosusu mpo tala kaka modele ya bato na opupula yo ozobela deja sikoyo oyebi bien bakamarade ya mamano banani banda yo ya poto ntina mokolo lelo oyebi bien naolinga okota ata na detail te me kalikile yo moko wana mpe bato akobetela tolo na mama chacha te ya kawa mosala nzambe
namona bisika betela ba camarade ne tolo te to la baronne azo betela ba camarade da mama ne tolo etanke awumeli na ministère na ministère ya komba aza mpe na ba camarade kuna aza mpe na bato bayali bien na babetela bango tolo te me sikoyo yo mama Kimpi naosuka kaka wana mpo la Chine na batelespectateur na bazozo bakoloba papa Roboya alobi na eloko te yango naosuka bongo kolekisa kobeta tolo te lobaka kosa biso kaka moke loba ntango nasalaki émission na ngai naza na bato bandimanga esuki wana yo komi bagrand frère oyo bamonanga ndenge na banda kokola bayaka mpe wana mpo makambo na ngai na nzela bongo bagrande sere oyo bamona ntango oza kokola olobeli bango te mpo na nini okosuka wana te bakamarade ya mama na nga mpe bazalaka tala na bakamarade ya mama na nga osuki wana mpe te ozoloba na bana TikTok bango bazanga bapapa kaka ya mibali te na bapapa babota bango na banoko na bamama tala bano ya TikTok pour le moment soki bazo respecte mutu neti yo mama Kimpi eza mpo na yo te eza mpo bayali bana na bakoko ya la baronne TikTok ezali badescendant ya la baronne yango babatelaka bino ata bayebi ke bo bazozo yango babatelaka yo na Saratola apuchu ntango bakosimba bino nayebi ndenge bokosuka te ntango mpenza bana TikTok la baronne akopia bango ordre to la baronne akoloba bakipaka bino sikoso botake yango wana ka ordre bongo so babando kipe bino atako la baronne apesi ordre te ndenge nga nazoloba boye mitema na bango mpe komochauffe surtout ke eloba na bango bayala bapapa te ya mibali baza te bapapa na ndako mpe baza te bamama baza mpe te bamama kulutu baza te mama Kimpi kotumbula ya makasi boye vertige yango tozwi yango wapi kaka na modele oyo la baronne na popoli yo epuis au vertige oyebi ke la baronne bon sambela kaka la baronne acha NK poa te mpo NK oyebi NK oboya bozala na ye nekiri kizengi nekiri mayanzi davas oyebi mpo azopupula yo na gloria sikoyo lokola azopupula bino tu alors neti ngai na la Chine soki la baronne atie poa na omona ngo kaka bien tout d'abord azala mpe kaka chinois yo mpe mama Kimpi ozala chinois oui chinoise mais bon lokola ex chinoise moko azotake bino 5 mbala moko alors nga na kovote na ngai la baronne atie poa mpo na kosasa bino oui so mpe makambo eleki kitoko asasi bino bien na la baronne atie poa en tout cas
Attends na Facebook à janvier. Donc, c'est la famille. Eh, ah oui? Bon, de toutes les façons, NK. Dossier n'est trop talent au Pekaka. Tota na makamao ningezo kende ninga opopula bino. Ah, mama Kimpi. Oye because ako loba sa Kimpi ah. Bakacho banzologo. Makambo lobagi. Okansinin. Na ebe logo kanisi. Olobia. Karine Mokonzi. Na papa Eka. Eloko akokabula bango eza susu te. Tika na bandela lisolo yo. Sima nango. Namoni bisiko sukisi. Olobagi nini kutu. Olobi eske Karine pesa senga papa Eka pardon na makambo eleka. Hey. Yeleo. Ngana ebisao. Namoni tina wa ebisao te. Pour le moment. Po soki na yebisio sikoyo. Makambo ke perte. Po soki olobi yango. Olobi te pono yeba. Olobi pe te poto zongi sur la réponse. Olobi pona ba douleur. Ba douleur a biloko. La barona betio. Aha. Mais bon. A o sepeli na lisolo bata partout. Na o sepeli bazo teka bat na Dubai. Olingi pe batio na liste. Ah, mama Kimpi. Mama Kimpi. Yo so batio na liste. Ya partout. Même ya Dubai. Dubai. Même ya Congo. Même ya Zaïre. Même ya Angola. Même ya Ponton. Yo. Obebisaka makambo. Nalobi te ke oza mabe. Yo nde tala yo moko. Oke na Maroc. Okuta na papa Congo. Vitu na telefone bosolola bien. Atindela yo memi ria. Mbongo. Yango de pieki yo mwa courage. Mutaza na Maroc. Atindeli yo na France mbongo. Alors. Osepela ki. Mukolo po zako voyage. Ozaki na sengo. Omemi na bapondu. Na bakwanga. Omemi biloko ndiro uti Congo. Ozwa poto. Mesikoyo. Kokende no. Na Maroc ezake spectaculaire. Komatano na avion. O filmeti na aéroport. Bandanga na yeba yo. Na mona ote. Na sengozo filmeti na aéroport. Na mona ote. Na mona okaka. O filma na voiture. Oke vervier. Na kanda. Na garde midi kuto filmate. Meko kene Maroc okuta na papa Congo. Yoka filmage. Metango komaki. Tomona ba image te. Tango zongaki. Tomoni ba image te. Ata explication moko. Yesengo opesa te. Alors. Siko mutuneti yo. Soba chona partout. Hein? Orie muta kufa moko. Neti ya gabia kufi. Batu bako kufe bele. Oui. Siko yo. C'est bien. Ozo encourager. Bande kon abisa partout. Mais yo encourager eloko pamba te. Yo soko zo encourager. Olingi yo poko takuna. Na ebi yo. Surtout oya Dubai. Tout d'abord, ozole laga tous les deux. Ozole la ya Dubai na ya Congo. Ya Congo, yozola nango penza po na mbongo te. Bon. Ya Congo na ndimi to ozole lango. Ozole lango mais bon. Okene nenge nini.
okoma combattante ya lokuta me okoma donc kuna bazozela kaka lobwako ozolela nde ya Dubai ouais na baoyo ya Brazzaville ozolela ngo yo ozolela ngo mpe ya mpona mbongo te magoda bomeli bachampagne boéclate yo nayebi partous oyebi ke mama kimpi ozolota ngo kolota soki eyeli yo meme na France en tout cas ozala la femme la plus heureuse ndenge wana te mama kimpi yango ozoapuye bango na cadre bongo bon mais de toutes les façons modèle to bandeko apuye bandeko na biso partout na baoyo batekaka baninga ngai na bana namonaki ozalaki bien ozalaki na nzela bien mokovanda na yo te obomba badouleur oyo labaro nabetako mikolo na mikolo mpo labaro lelo abeti yo te kaka baémission elekaki ezobeta yo pa bon ka oleli ntango ozolela boye yokanisi oza yo moko ozoka badouleur oyo soki gloire alakisi yo badouleur oyo azomona na gloire mpe azolota mpe partout mpona partout bagene bayaka wana na mikolo mosusu bana bango mikolo masala mikolo ebele asalaka te mpe nzoto elenda alors mama kimpi na butu moko gute 4 mbala moko na ntango baopi ya mbongo ozokipe nango te ozolinga ntongo etana te mama kimpi onyokami sikoyo ndenge oza wana sikoyo bosali ekiri na nani solidarité na Gloire Olangi Gloire Olangi yako mokomisa yo okomi leader na ye bon Gloria Olangi Emilio yako mokomisa ne bato to namonaki ntango Sara bazotake susu bana TikTok Gloria alobi akomi Sarah, une belle femme. Sarah Pachangwana. Gloria, Sarah modèle azo seka yo bino tu bochaka na bokumisa Sarah. Bozoloba. Sarah seka bino. Po Sarah ayebi nyonso bozosala pona la baronne. Sarah tola za ndenge mongo na bino na kokanisa la baronne alalaka na la baronne na mutu alamukaka na la baronne na mutu bino pe ndenge moko siko Sarah tola bino ndenge bozomona ye yamonaka bino bongo te yamonaka bino nyonso ba faux tout d'abord aloba ngwati tout le monde peut trahir tout le monde à cause d'argent. Donc, tant que l'obaka bongo, alobelaka mbongo en espèce te. Alobelaka mbongo, oyo kotsa na YouTube. C'est quoi yo tant ozolobila Sarah, une belle femme. A Changoana. Mais na sa motema zoloba. Yo, soki la baronne azalaki ngo sala boy. Yo, soko zaki na succès na poto soki pe ndako.
ata mbala moko neti la baron azwaki yo ninga kosala boye yo soki ata boulanger ya palala alingaki yo ninga kosala boye sara azolobi bongo sarako ata bosangani na ye bosasi la baronne mais Sara apuchu pana ye numéro 1 la baronne mutu ayaka na mutemo malamu kolinga batu la baronne mutu so akomeli eke Sara tie une belle femme Sara mbala mwagangi wow elengi gu yangwana ko ndenge Gloria oza na poto osanganaka na mama Kimpi mama Kimpi pe ye pe ndenge amesana kotika bato tout d'abord mama Kimpi so oza na ye yo fo oza na se na ye bon yo po ozokende bien otie mama Kimpi leader na yo oui bokozala po mama Kimpi ye ndenge achanzaka bato kosakana te otunaka te mpo na nini abokola mwana te meme mwana nde moko alinga ochanze chance mama nazalaki mama abokola ye mwana mpo mama ne abota ye moko ye pa aboti mwana moko bomonaka ye alobelaka baya na ye na baleki na ye rien alobelaka mwana yango mpe ya mwana mobali sikoyo aza na 26 ans sikoyo mama Kimpi alobaki na 96 ye azalaki na 18 ans mpo to bando konte boye mama Congo te mama Congo limbisanga bisiko za nazolobela mama Kimpi tolobaka boye to tokontaka boye mama Kimpi na 96 azalaki na 18 ans 97 19 ans 98 20 ans 99 21 ans 2000 ans 22 ans alors sekoyo soko bakisi 23 oyo eza likolo etie 43 ans totia mama Kimpi sikoyo aza na 42 ans mama Kimpi alingi azala mwana moke alingi azala leki ya Chantal Bola nayebi bon mama Kimpi tokotia o age tolingi tokotia o meme leki ya Cynthia Wadol so po lingi totia ata leki ya Rebo ya bongo totia o leki ya Rebo chulo Rebo aboyaka na ye kimokolo te alobi bien nga nde mama na bango alingi azala ne mama bandeko mama Kimpi bakati ye manzolo kokimpe ya te asala émission sans Kimpi ntango mosusu badouleur wana modele la baron abeti ye aza na quit Kimpi eza nango kaka mpo Kimpi ere moko mpe ebimaka libanda te Kimpi esalaka ere moko mpe na kati neti kituntu eza na kituntu ebimaka libanda eza mpe na kituntu ya kati sikoyo mama Kimpi aza na Kimpi me ya kati ya libanda te mama Kimpi
kimpe akati yalaka ndenge nini nango esalaka mpasi ya elengi mama kimpe la baronne abeti ye kobeta azwi mpenza biloko elengi ye bon mama kimpe natiki na ngai wa bonne journée ciao bongo te ciao ozali na pia obizu nakoki na ngo pia me bizu na ngai nabombeli mimichu nazopupula ye me nazolula ye nazwi coup de foudre na mimichu oh mimichu 1m85 engamba mwasi mimichu nga mpe na ya mokuse te nga naza 1m90 musclé mama kimpi bon yo mpe nakozwa yo kitisa motema zala calme nga tout d'abord nakipaka te mwasi molai to mokuse problème nde nazwi coup de foudre na mimichu ekoleka nango kobanga te coup de foudre elekaka eza kaka pension boum nazwi coup de foudre sikoyo te na makambo oyo te non nazwaki coup de foudre mokolo namonaki ye azokotela policier wana oyo abimai na mwana 17 ntango kaka namoni ye boum coup de foudre donc soki makambo oyo te mbele nazopupule te mbele nazosaleka bapoeme bapoésie mais bon lokola tushe meme na rando ye kotumbola aye kotakele biso bebe Francia bebe Francia po toana bebe na biso Henrietta Kikuli la princesse ya lingi babebe mpe fo bazala na timi na ye mpe na royaume oui sikoyo nde mimi ntango atushaki wana nde rando mbala moko nakanisa kutu coup de foudre ekimi me ekimi te eza kaka me mama kimpi ezala calme yo mokuse kobanga te nazala na mwasi moko ya mokuse ya Madagascar nalingaki koleka basi wana tu namonaki ye mpenza aza 1m aleki 48 te to 47 aleki yango te na ndenge ya solo tout d'abord bato ya Madagascar bazalaka deja mikuse sikoyo ye so mokuse ye aleki kaka joli bebe me nde sikoyo na ndako ne mpe ezaka na bakanape eya mpe na kita normal me ana de kanape so tota TV nga na kanape moso ya molai ye na kanape ya mokuse ere moko ayi na kanape nanga mbetu nde aza nango tala monene ya monene bon c'est le cas sikoyo towana époque ya coup de foudre ya mimichu colonel mimi kaka wana oyo tozopupula oyo atienga na liste rouge omoni mama kimpi zala calme ye kuna atienga na liste rouge azolinga kutu kosantiri nga te me ngai awa nazokufa na coup de foudre na ye epui nazopupula susu
omoni sikoyo akotuna wa o karinda na senga pardon te omoni kopupula ya bolingo mpe ezalaka talanga nde na opupula mimisu mbala moko coup de foot yeleo eza vie privé na bango parce que so olobi Christelle alingi kindumba tonga na oyebi so mpe chimene mpo baa bato nayebi bango na TikTok te donc nayebi bango mpenza nayebi bango bien donc eza ba vie privé na bango toko juge kindumba na bango te mpo eza vie privé na bango problème toa nango eza ya scandale ya mosinzo omoni te me vie privé bango moko babimisi scandale na bango moko babimisi me kindumba na bango toko olobela yango te mpo bango bapesi biso yango te me kibombanda na bango eza na réseau sociaux yango tozolobela moko moko s'il vous plaît botika ya sisa s'il vous plaît bozela ya silisa botika ya sisa compréhension na ye tabika soki tabika wana atiaka chimene na statut garçon wana moni chimene asepeli na ye chimene autaki na badeception na ye moko ya bolingo nde ezalaki nango etu autaki koka mwana mobali na ye azaki na badepression na ye mekaoevelemi garçon wana asepeli na ye na télévision atangi kombo na nganga na camarade nete et puis na oloba on a TV ba kina linga kete benti na okufa na otika olobise te na olobango ayibi ke ngaza ibe pinda sana ko kamata lelaka alela na to ma misu kanga yo na do complexité tika macheko lela te tika na osisa likambo ngo na telemela na bunda mama tse so nda pesa ngango ah bon oh sika wanga na biro to zana ya olela mama mura na malika ebi nini oya loba na ngapo na gas temo yebi dono lingo loba ngote moni oh yeta yazo bimazo ko so pesa nga $500 bon basoso bapesaka nga $500 te eza vertige na bika oteko lela pona ebinda zalaka vertige te zaka $1000 so taka mninga mwasi ça de à manquer au respect a manquer nga respect pa makaten komonanga ana droit tanga komonanga tina ba kamna osala Polimbisa fois c'est ce qu'il fait. Limbisa été. Oui bien, tu sais comme mon frère. Il y a des gens dans la vie nanga on a ko limbisa te. Oh oui, à parmi bango. Ye kotiao. Ouais, bimé komiao. So na vandi. Des mères ont un problème. Ya zo pesé te maman bangonda ya. Oh, maman bangonda ya te maman na ya otinda ya. Ya. Depuis quand on moni na TikTok, na ba réseaux sociaux tout, na vérifié pe na confirmé que Barbara Kanam, moi si kitoko, moi si abase vanda libele tonda, ape na mbongo na ye, liko na ngo star, pupa zate, donc Barbara Kanam, atula, ikamnene boy, na bimisi na munoko kubita nga fimbo un jour. Ngape tifana Barbara Kanam sko to sende nini ngape popa zati c'est que na olanda exemple na ye wala poto landa ka exemple wa modèle na biso donc un modèle na nga Barbara Kanam atula c'est que ngape foka na tula ya ka bongo to sala nkani na olanda kifani e bomanga Barbara kifani e bomanga le kamonde ya kafume non ndimate mais isa ya vrai ya depuis quand on moni na TikTok, na ba réseaux sociaux tout, na vérifié pe na confirmé que Barbara Kanam, moi si kitoko, moi si abase vanda libele tonda, ape na mbongo na ye, liko na ngo star, pupa zate, donc Barbara Kanam, atula, ikamnene boy, na bimisi na munoko kubita nga fimbo un jour. Ngape tifana Barbara Kanam sko to sende nini ngape popa zati c'est que na olanda exemple na ye wala poto landa ka exemple wa modèle na biso donc un modèle na nga Barbara Kanam atula c'est que ngape foka na tula ya ka bongo to sala nkani
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.